Nous sommes en train de voir ce qui va se passer avec le maître. Avec le maître. alobi po monde oyo topesami na sata poso monde obalobi yango ekomaka demo monde so bayo tumi demo ndenge ezala po balobi avant 6000 ans avant l'homme 6000 ans sata azalaki nzambe na moto afungolaka yo nzela apres nzambe ndobomase nzambe nde apesi pouvoir monde edonne ya sata monde edonne ya sata nzambe nde apesaki pouvoir na sata yango balobi un magicien to mpe un chef oyeba na bolamu ya nzambe. Étant qu'une émission de proximité, donc nous souhaitons une très bonne condition télévisuelle à toutes et à tous, ceux qui ont eu cette opportunité de suivre cette émission sur YouTube, mais pourquoi pas à tous les amis ceux qui suivent cette émission depuis la province de Lubumbashi, précisément dans la province du Katanga. Donc vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre, je sais très bien que non, sans pour autant oublier tous les étudiants des campus Kassapa, donc je vous salue. Mais pourquoi pas ceux qui suivent cette émission depuis Bénin, vous êtes vraiment nombreux en train de suivre cette émission. Mais en attendant, je vais vous proposer mon invité de cette journée. Donc c'est bien que le maître à qui vous connaissez très bien vers certitude, il est vraiment habitué de cette émission. Donc déjà en passant, je vais pouvoir lui passer la parole. À qui je dis bonjour. Oui, bonjour. Donc je suis vraiment ravi. Yakoyamba sur na plateau Awa. Oui, on appelle ici un ndenge boya bien sur la plateau na bino maré na mona ajouté na ba luka ba recherche to ba connaissance. Maître Oyebi Koyambo na plateau eza ebele ya bandeko basengaki ba demande pour ba comprendre que ya solo toi na maître pour ba yebi déjà oyo yo ozali na yebite mikolo yo poto mona nguma ezokende makasi. Bandeko pe baza se na bosenga na yo nini oyo ozo promettre bango to pe oyo eza ba nouvelle asika. Oui, ba nouvelle asika o nga na ye nango eza makambo ya sorcellerie na makambo ya
bandeko bayebi déjà que non maître Fataki aza vraiment pilier doué na ma matière yango nayebi te par rapport à masolo pour bandeko balobi que non mikolo yo soki ne tomoni parce que le mission se passe dans la province du Congo central par rapport à apaisement bino bato oyo boyebi bokoko boyebi pe makambo yango ndenge ezalaka nini yosala bongo to bakoko baboyi to bakoko balingi ke ezala bongo po province etambola malamu te bakoko nde balingi ezala ndenge wana ezala bongo po province etambola malamu bakoko nde balingi ezala j'espère que okoti na masolo yango parce que ocomprendre déjà question ndenge na uti otuna yango oui nakoti déjà na masolo po tomoni koto gouv na bandeko mosusu bazoyokana te toyebi ke non soki nzambe moko afungoli nzela te mais peut-être bakoko na biso mpo bango baza baancêtre bakoki koyeba lolenge kani makambo eleka na bacondition mo normal nzambe na moto afungolaka na nzela apo nzambe nde bongo baancêtre nzambe nde apesi pouvoir oyebi ke okamusaka nga ntango ntanga akombo ya nzambe na mokili oyo mpo balobi tolobi monde edonné à satan monde edonné à satan nzambe nde apesaki pouvoir nde na satan yango balobi un magicien to mpe un chef fo koyeba na bolamu ya nzambe soki oyebi bolamu ya nzambe bongo kocomprendre eloko oyo ozosala mais sikoyo na bandeko oyo parce que toyokaka mpe ebele eza moko ya motuna nga naza na kotuna te soit disant que non bapaster mpe bakendaka kosefilie mais en citant directement les noms de Dieu donc au moins te que non moi rivalité moko eza na kati ekomi neti mwa bombanda moko eza na kati nga na osambela nzambe nayebi nanga mwa lititi moko te nayebi mosala moko nayebi ke non kombo nzambe kaka parce que nzambe azala na mwa babiloko moko boye te il faut utiliser ezalaka te mo teke mwa bombanda moko eza na kati kuna biso toza batraitant biso nde tozotraite na ndenge ya spiritualité paster mpe aza homme spiritualité mais biso na bango toza différent po biso toza baparadis fétiche nga azosala science ya kodefendre l'esprit du mal biso todépendant nde baesprit oyo contre du mal yango nde tosala donc paster ye aza uniquement moto oyo ye azosalisaka bato na ndenge ya spiritualité na ndenge kaka ya baprière oke na église oloki baprière paster asambeli nde maproblème na yo mpe soki mpe oza na kondima mpe ekosalama to mpe paster yango mpe azala ya kondima mpe makambo oyo ekosalama mpo la plupart baeglise bapaster bakomi mpe ebele mpe ya lokuta mpe bafandi comme si balia bambongo bavomisa bafamille na bango siko so tomeki ocomprendre mwa malamu oyebi makambo mosusu oyebi ke toza na kati ya république démocratique du Congo ke bandeko mpo bandima baconfirme ke no mosala mpenza ke no ya solo eza wana nayebi estce baépreuve oyo osalaka surtout ndenge oti oloba ke no botretaka mpe bato po toyebi bamalade eza kilikili na kati ya mboka neti bambasu eza malade mo mosusu babenga yango evimisa lokolo boye nzoko estce oza na capacité mpe ya kotraitaka bamaladi wana balobi maître eboyeboya minga na plateau mwalime Sulemani papa solution eboya minga na plateau oyo donc naye pamba te naye makambo ezala te na démonstration me makambo ezali nde oyo ozoluka ozwa yango mpona ndenge toza mpona sorcellerie na magie eza différent mpona ndenge oyo toza na satan na monde invisibilité toza na satan après satan toza na 4 esprits le monde invisible toza na bélier toza na satan toza na lucifer toza na nini oyo abimi na nzela ya nini ya mami wata leveton non siko eza mwa motu na mo ye mwa surprise nayebi te soki okoki kosalela biso mwa kosala juste biso mwa parenthèse mo mpo tomonaka baeglise ebimi na basens moko un peu différente tomoni koto bango babengi ba Rose Croix tomoni koto oyo bandeko ya maigari je sais pas au juste d'abord eza nini parce que yo oza okoki kocomprendre basituation wana mpo biso toyebi te po tomona o bango baza boye epuis tomonaka mpe baeffet mosusu basalaka ke non epusaka bato bakimaka bango Rose Croix ebimi na magie blanche Rose Croix ebimi na magie blanche banini bascience oyo tozobenga maka bamaikari wana eza biloko moko eza trop ba wana elimi na magie blanche te po magie blanche eza eloko eza magie moko boye ezosunga bato eza bamagie ya basacrifice te soki toke na magie noire yango nde eza magie oyo ya basacrifice do yo osalelaka magie noire te nga nasalelaka magie blanche nasalelaka mpe magie noire donc biso
tosalaka donc totangi spiritualité totangi bamagie nyonso todiférencera par rapport ya makambo oyo moto azoluka. Donc il faut na kimo parce que nous oza boye yo mo lobi bien que non magie noire que les mystiques talaka le système spiritualité donc faut koyeba magie nyonso to ndenge ezalaka po balobi po monde oyo epesami na sata po so monde obayoli yango ekomaka démon monde so bayoli ekomi démon ndenge ezala po balobi avant 6000 ans avant l'homme 6000 ans Satan azalaki déjà Satan azalaki biso bato toyaki avant 6000 ans. Mais oyebaka so tomeki obeta moi un petit tour en arrière selon l'histoire que non c'était avant 8000 ans avant Jésus-Christ mais yo lobi avant 6000 ans donc so tomiko ça la comparaison donc ça prouve que non Jésus-Christ aza likolo que Satan. N'habitez surtout de se faire comprendre, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Jésus, nous comprenons. Jésus a ya koya. Ils ont mis son zamba tindaki a ya ki koya. Isa alayhi salam donc ayaki ya koya. Pour Satan, na Jésus baza batumo bazalaki déjà likolo. Elle va problème de Satan na nzambe ba bemanaki nzamba bengani Satan na mokili. Abengani Satan likolo akisi na mokili abi le monde est donné à toi. On a monde autre gens 90% c'est Satan 10% c'est nzambe. So on a la plupart ba chrétiens baza batumoko ba souffrir. Chrétien souffre par rapport. Ça va oui bien le lobby ba chrétien ba souffrir ka. Mais il y a des ba chrétiens mosusu tout le monde na que pour tout temps ba komba ba pasteur te mais peut-être to filié na ba église moko bo songolo yo mo po yebi na kata province ya province ya Matadi. Ba otama na ba jeep. Omoni que non nakomi que non c'est un chrétien mais asa bien véhiculé moment na mutu mosusu a utiliser ba biloko mais akomaté poisson même vélo ya pamba même mutuka pamba moto ya pamba za na 100% ba chrétien ils ont 85% à souffrir 15% na ba ngoma souffrir te kwa ndimeli nzambe yo e bien onde kasi biso to saba to spiritualité biso spiritualité donc ko ba tebele ba ya koloka biso pour la plupart bato te yambaka mingi bazana ba chrétien rare au monde yamba moninga no fétichien bebi nga makambo chrétien na wanga na ofora oui il faut na wanga na parce que dans rondimate que un chrétien aye penza que no aye koluka mo eloko mo bwepa na yo kasi bato ba benga biso bazana ba chrétien. Donc voilà maître est-ce que to kota na masolo na ebité oh TV za radio te yo mo yebi yango bien que non musala il faut elobela olobi o tretaka mais tellement que olobi yango na monoko bato ba comprendre ndenge nini ke yo traita po bande ko belé bazobela so maladie wana po ekoma na nzoto ya moto eloko nini esalaka donc Satan ka sepeli ni ke non yo ki moto ka lukeli ndeko mo bokisi abwakele maladie pe automatiquement ezuye ezali ndenge nde motu ndenge azotambola na fina maladie ezwaka par rapport motu ndenge azotambola na fina po mabe motu soko lamuki fo eloko liboso fo kokumisa nzambe eza bato mosusu balamuka maka bango so alamuki makokumisa nzambe eza te so soko tozalaka so alamuki fo kokumisa nzambe bongo yo motu so oyeba bolamu wana so nalamuki fo nakumisa nzambe eza na biso bato mosusu ndenge batamboli nde mabe yango moni bachrétien la plupart vraiment basufaka. Voilà maître nayebi te par rapport ya ba makambo ndenge engouement o tozoleka nango na kati ya pays na biso mais cette fois-ci nayebi te pour bandeko bazolanda yo baza de partout oui bien une certaine fois na monaka bisika mobo sur les réseaux sociaux ovandi likolo mbongo omungi ba mbongo wana so kabeli yango pe petit mobo comment ne peut riche mbala moko. Oui na spiritualité ezali loko moko spiritualité est-ce que ba mbongo wana pardon na est-ce que ba mbongo wana ezali ya solo. Oui ba ezali mbongo ya solo ate ngana ndimité pour na degré na monela ba mbongo wana oyebi ke soza nango obando bimaso libanda te ezandi wana te spiritualité ezandi makambo ya kotosa po balobi il y a pas de bénéfice à sacrifice donc eloko tu ekolongaka fo kosacrifier bongo okozwa po biso na moni na biso ezandi wana opesi bapesi yo oyebi ke mikolo edingwa okangaka bato oyo baolingaka koapparaître na TV abike soki azwi yo naokaka ke no so edingwa asali moto opération ke moto wana omela susu aza su na vie molai te eske eza ya solo edingwa aza quartier aza so féticheur non opesa exemple donc omoni ke obangi ye biso
tobotami na place oyo kisi efandi na kapu ndenge tobotami na place kisi efandi edingo aza motu moko ya kala ndenge naza bonanga nakoboya edingo te biso toyei kokuta deja bafie na biso edingo na makambo oyo nasepeli parce que ozo reconnaître maître telaka tv eza radio te bandeko baza na posa basentir bamona baimage e bacomprendre que réellement toza na maître na plateau. Maître, il faut que une image bien pour comprendre que TV et radio T. Donc là, c'est juste l'étape de démonstration, ce que vous êtes en train de suivre là. Voyons voir ce qui va se passer. Il vient d'ouvrir la boîte qui est vide. On ne sait pas. Attendons voir. Nous allons vivre la réalité. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Monde invisibilité, monde des ténèbres, 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 monde invisibilité, monde des ténèbres. Je me concentre, allons dans le piège. Je ne bouge pas, je veux voir dans le ciel. Monde invisibilité, monde des ténèbres. Oui, maman mibale tosili pouvoir epana yo mpo yo oza esprit oyo outi na monde invisibilité na ténèbre mpo affaire eza yo mama mibale tosili na yo osunga biso na mwa ya démonstration oyo biso tonayi na plateau oyo ene na na plateau mpo balobi tv eza radio te balobi tv eza radio te aza mposo répondre biso makambo oyo tosenga na yo mpe ezala mosajage tosengi na yo mama mibale pouvoir to mpe lumière ezala na yo. Donc là, c'est le tape de l'incantation. Il est en train d'évoquer. Vous qui nous suivez de partout, besoin opportunité, besoin d'ingisa, besoin le meilleur Hollanda biso de partout. Total la démonstration. Donc ce que vous avez bosenga, il y a un numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Vous allez vraiment décider. Voyons voir ce qui va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va nous démontrer. Nous sommes en train de voir ce qui va se passer avec le maître. Avec le maître. Osenga mi esprit te pe a répondre na ndenge ezala na seli na mama mibale pe asali a répondre biso na ndenge a répondre biso motu to oza na baproblème oyo ezotala spiritualité kobanga te kocontacte maître to mpe mwalimu Suleiman papa solution bobanga te kocontacte nga na numéro plus 243 89 56 59 981 plus 243 89 56 59 981 nde balobi tv eza radio te tocontacte na te mpe na ndenge baesprit oyo eza ya monde invisibilité monde de ténèbre barépondre biso na ndenge barépondre biso nde balobi tv eza radio te. Le monde invisibilité, le monde des ténèbres, le monde invisibilité, le monde des ténèbres, le monde invisibilité, le monde des ténèbres, le monde invisibilité, le monde des ténèbres. Je me concentre, le monde invisibilité, le ténèbre, mabe motu tu aza na posa ya baproblème te biloko to oyo ozoloka oyo eza na spiritualité bobanga te kocontacte maître Fatai Suleiman
pour on a les qui na bien comme les qui na mettre Fataki Suleiman Botali on a les qui sous na Mwali mais Suleiman papa solution pour combo na ngaba auto changer na calamité ba connaissance au na jouer on a les qui na ZN music les appels ba o batela nga pe ba bobete TV na PC Martin Mbote place yo zali ma spiritualité makambo eza na spiritualité mo banga ko contacter pour mettre makambo ezali so maître ezana moi mutuna moko yé nango subitement pour te faire comprendre à la population na bande koto bazolanda biso de partout ailleurs pourquoi ce qu'on doit la démonstration longola kambo merci na question oyo pour ça la démonstration de ça mbongo po bato tu babenga ngai presque ba elo ba yela mi maître na posa chance ya mbongo maître na posa mi inspiration mbongo maître na posa portefeuille libole maître ou bien na posa portefeuille magique ebi ozobenga na problème singa pe oya kaka ni na sa ni ko makambo so parce que nakacho liloba te pour na yebi ke oza juste na continuité ya maloba na yo pour na mona bande o mosusu o mona si pour alakisa oyebi ke vision mikolo surtout les africains tant ozolanda émission azozela moi émotion na eloko mo bokeno e ko bangisa ye ki atali boye mo wa senti que non oui réellement c'est quand on a musaleza ngana mona beba bima dans le vide nga mona beba bima dans le vide tala nga na ko sauter o makambo no loba c'est parce que prochaine fois émission on va mino stop place temps peut-être on va bien milimo et fandaka voilà eza makambo so fo ko émission na temps pour mona pesa milimo fandaka pesa pe musala ça et ça mako to zia na pratique oui to sala émission scope à la prochaine fois on va bien sabino boya ko tiala scope pesa milimo on fanda pesa pe musala ça et ça la milaka biso to sala biso na Congo central to sala Congo central mutu to azama problème ko so ko za musika oza to sala problème mais tout sur spiritualité ya ka place o ngana zali to sala pe musala na Congo central to oza musika obete ko sala pe kana musala musika na obena ka esprit o place pe oza ozwa solution ba ko contacter mettre Fataki Suleiman teto mwalimu Suleiman papa solution ba ko contacter ngati donc spiritualité makambo ezali tous les malades okenda po to zo mikanda te na kosunga yo de mettre nous ça na mbongo na yo na posa ba protection protéger ma bien na yo na kosela yo ba pour maison de gens spirituel ndenge ko ba kanga na prison na posa bima na kosela yango de makambo spirituel oyebi eloko oyo zoloba wana oyebi combien de bato baza na prison et surtout eloko mo na obosana mais siko maître bino mo ne bosala ba biloko wana oyebi ke maboma ezebele na matadi pour ninte boki ko ozika charge wana bano bikisa ka ba maboma bien merci na question na maboma bazebele to matadi merci na question la plupart so totali ba mindele na biso ba kongole ba nani wana vraiment maboma ba lekele ba kongole te kasi eza moko motuna nga na ocho tuna wati mundele to sa omoni so sala mundele musala mundele ko respecter mundele mais ba kongole so sala musala ya so bite mais to sa sanga ba fatite na kaka ba jede tozama ba jede za tozobeta ba carte na ndenge pe tozobeta ba carte ba to bazobela maboma bazali ba to bazokufa makambo pe bazali makambo pe ezali ko respecter ka bible ko ba minimum ba kopesa so ba respecter na solution o so ko respecter est ko solution. Voilà maître siko na lingi na tuno eza motuna o biso na yo toka bwana nango na ebité po bande ko aso continuer ka osenga ba demande na bango ba bino to mona pe belé ba tali ba imagine o longola ba mbongo na ebi est-ce que mutu soki aza penza na posa ke non pone tala nga mutu ya mba bino obi ke na sala ka chombo mo ya kopwa do chombo wana so na pesi yongo ko boya ngo c'est ka prochaine émission on a ko sala so na organisation mbongo oyo ko so téléphone eza demande oyo non, il y a ça les machines à plateau, on a préparé ma caméra. Surtout il n'y a pas de bénéfice à ça. C'est quand on sait les choses à sacrifice na temple, où il y a na émission, où il y a une émission bon sur ma téléphone. Ah, donc bandeko, amis téléspectateurs, votre chaîne YouTube est là. C'est votre émission de réalité. Le maître Suleiman Fataki a promis. Mais tout ça peut n'a pas ça que c'est là, c'est réalise. C'est une promesse, on ne sait pas. Parce que oui, pas promesse, ma promesse, monsieur Zandeni. On promettre nayo, tant on t'a dit que non, au combien capable, au salaire local. Ah, moi, fin, car il est gagnant en 20. Bah, on a un plateau, bon, on a dit, c'était on a câblé, bah, c'est ça que j'ai bien trop. Donc, on a seul, bon, on peut y avoir mon on peut battre au monde. C'est que
tokoluka tokosala yango na barompo kenkala place bato baza ebele tokosala yango eza problème te donc spiritualité naya kosala spiritualité donc mponga chaque chaîne alekaka nasala spiritualité par rapport ya demande ya bato. Mais est-ce que eza na ndeko moko atindela biso juste message abi est-ce que bando ça obota déjà? Oui, nabota naza na mwana azali nabota na makambo nabota mwana azali mwana kombo nini? mwana ngai kombo na ye Victoire. Donc pourquoi opesi elonga? elonga tope na pesi yango par rapport à quoi pour mwana era bota naza na muta monde 18 mois de ténèbres donc ezalaki problème oyo ezalaki entre ngai na ba esprit na ngai teke ngai na lekelaki siko ba esprit po na ba esprit onga na saelaki teke na bengi ba ko ba lekaki ba na connaissance baza na poso ba lianga monde simbaki te yango na pesa ke kombo ya Victoire kuma pe ngaki na pesa ke esprit oyo ndi alobenga pesa mo ano kombo ya Victoire po musala oyo to sakite pe to bundeli na ye pesa na kombo nga la ndai oyo esprit ba lobaki yango na pesa na kombo ya Victoire. Voilà, moi aussi j'en profite simplement pour saluer Victoire. N'habite quartier ni Kinkanda. Donc à Kinkanda, j'ai salué Victoire depuis Kinkanda. Donc le fils le fils unique, je ne sais pas si c'est une fille, le fils unique, il y a Maître Souleymane Fataki. Vous qui nous suivez de partout, comprenez, parce que je vais donner tout ça qui a été comme votre doléance. Le maître a répondu, mais on ne sait pas, il y a encore d'autres questions, mais sauf que cela nous a échappé. Le maître est mieux placé pour répondre. Non, il n'y a pas bon nombre de questions. Moi, je ne sais pas. Pour la fois dernière, à l'Andabiso, na Bénin, c'est une fille, hein, à l'Andabiso, na Bénin, elle s'appelle Linda, j'ai même son numéro, à Lubanini. Netibiso, tout le monde, à mon maître, à Tchemutuka, Tombola, on a mis. Mais à fois, quand on est avec vous, on parle que des maîtres spiritualité, fait ainsi des sites. Mais ça, pour ça, va sentir que non, n'est tout ça, que non, mais ça par exemple, net, mais ça, oh, moto, zika. Vous comprenez? La classe et la différence. Donc, ça, la cambo. Oh, tout le spiritualité, tout le monde a aussi un peu de recel, la prochaine émission, oh, on va aussi un peu de recel, la banque. Donc c'est pas et alors ça pour contacter ngai pa ko mona o pe azuluka pesa makambo so to pesa mutu information kandi ko za musika ko nte makambo ko makambo o to banyo déjà na âge muke eto so kula pe makambo pe kole mutu amona ka likambo par rapport ya ndenge a contacter mais démonstration ça na ngaka ni mo zo la saka oui makambo so sala ya ngona ka démonstration na musana te mutu so gende o contacter mais nga za posa na boye nga za posa bona za na posa ko makambo so déjà la ka secret nga funa sur la entre mutu wana ndia za na posa. Ça va, merci. Maître, j'espère que tu as une souka émission. Mais en même temps, tu as sabango rendez-vous semaine prochaine. Semaine prochaine, aussi un téléphone. Donc, prévenez, pendant que sabango téléphone, on va comprendre que nous réellement demandons les autres la téléphone. Donc, si vous avez pas, il faut moi. Tout le monde a la téléphone. Mais j'espère qu'avec ce que le maître vient de le dire tout de suite ici, non, ça va se réaliser. Oui. Donc, maître, na habité na bandeko o déjà o yo yebi o ki kopé ça on ba salama ça la moi bien. Oui, na pesi mbote na maître Asuman Souleymane Kulumbimbi na kata Luanda bambote na yo na pesi mbote na maître oyo komo na el mission ya fatai kasi za bambote na pesi susu mbote na Dinamo Gramateka kasi za mbote na pesi susu mbote na Djibo libula ba histoire pesa za mbote na pesi susu mbote na vina ngami afuma ngai na vina nga Jonathan Babiabi ba pesi boza bambote na bino na pesi susu mbote na ndeko na nga ona ko bosa na ete Abdoulaye Florida pesi sali mbote na pesi susu mbote na Bondi. Voilà. Bambote na yo na pesi susu mbote na ba oyo balandaka ngai partout na monde bambote na bino bo banga te ko contacter Maître Fatai Souleymane makambo na ngai sika ta mona ngai nazalaki te donc na pena ina ba recherche pour que ça me soit bunga donc makambo za na ngo banga ndeko contacter Maître Fatai Souleymane boza na bino kimia makambo to ezo déranger bino spiritualité makambo musu na lobi te ba pasteur ba soluka ba église na bino fulama yo soluka ba projet magique yo biloko na tout wana ba succès bo banga te bo contacter nga nazali na lobi ga mukie po na loba peka mukie musala na ngandi ya monde bo komona grandeur na ngai donc bo place to bozali ba mbote na bino na vina nga susu ata na Luanda wana ya pasteur na pesi su bambote na kotanga kombo na ete na pesi su mère na nga moko aza na Suisse kuna bambote place yo ozali na pesi su na vina nga oyo abena na susu na États-Unis place ozali ndenge na ndenge na koleka na Jean News
tosala ba problème oyo ya mikanda ndenge ezali mikanda bambote ebele place oyo ozali wana donc bato bazwa mpe bamikanda na nsima na yo bato babengaka fort moyebi ke nga mpe à part demande oyo nauti okotisa eza na demande mo nanga nakotisa jour mosusu naolinga namona bokoyeba luka ata serpent soki oza na posa nango soki à la prochaine fois soki tokosala yango oza na posa ebongana nde nguma kutu nga nguma wana naolela yango fo kobongana nguma kobongana la prochaine fois émission oyo na koya na okomona yango comprendre siko puissance comprendre kali makambo ça esalaka mpona lekileki nango oyebi exemple yango nazweli yango wapi donc nayebaka film ya pharaon namona babenga maître banini moto moto alaxé expérience. Voilà, c'était juste un mot de la fin. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Si vous l'avez quasiment aimé, c'était bien votre humble serviteur Bebaï Chumbalanga, autrement appelé Wantou. À des fois aussi on m'appelle Gite Saint-Poussé de la province d'Ikatanga. Il n'y a pas bon nombre de personnes qui me connaissent. Je sais qu'il n'y a pas bon nombre de fans Oyo Balingaka émission de la réalité, que nous parlons de la réalité. Le maître est là. Et il vient de donner son numéro. Mais il y a encore un autre numéro qui sera affiché au bas de vos petits écrans. Donc si vous contactez les numéros, vos besoins, donc vous ne serez jamais déçus. Mais il y a encore un autre rendez-vous qui vient d'être fixé par le maître Souleymane Ifata que nous entendons. En même temps, consommons d'abord ceci, contactez-les, vous ne serez jamais déçus. Déjà ce soir, nous allons pouvoir lancer sur les réseaux sociaux, vous ne serez jamais déçus. Voilà, maître, pour nous séparer, parce que nous sommes en train de passer à un moment de Covid. Évitez malade, est-ce que ça a solo to lokuta? On a déjà clôturé. Malade, on a bien malade, mais voilà, merci. Juste la semaine prochaine, on saura comment développer. Voilà, amis téléspectateurs, bye, ciao.